te loko finga we raté zwara ba image à celle wana talango a une forme mongol mukel roi adanga so tali fasciné atam pc ba bomna papa ba rosa face à bonté mais tala le selo ndakomi akomo boya wera tala un moto za rapé batu to za rapé bina batu mama to za rabatu wanga mama na e propre bouteille yo zana isasa jitwa les gars na TV abi kaza mona mama biyombo ebi mama biyomba botaka bana 6 www.poto.com www.poto.com www.poto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça a 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour Mondaté, bonjour Balandigno sur Poto na Poto, meilleur site de l'année. Si tu es Fongol Masolo, si tu es Bimisa et créa le lot et comme il a dit ça, la métier noire, songi.com de la presse. Voilà, bah, grand merci à Bilonio Toza branché sur quoi Rolanda Laetitia Kouya. Laetitia Kouya, le plateau Zaemo, sur le terrain, et l'on a Papi les princes babi porte parole moko ya makasi pris ya mayele yena leta kuya basolami eta kiloko bon passage mi balé donc grand frère aza pembe moi na petite sœur nae o afungola ki toujours masolo mo ya bien de leta kuya kisi a wana résidence nae bisika o ya zalaka pour ko profiter ko sala ko betane masolo etali maison mère o etali les rois de la forêt to me kapito sur la pour na mouvement nini zo ya bazo préparer nini eta ke mo lobeli ya maison mère. Tout n'a pas sur la question, oh, bino botini ngana tunae, voilà, on a papi le prince, azo kota déjà na plateau, il y a kota kala bandenge na e muro kaka, il y a ben intellectuel kaka, puis bien ngai bonjour. Ah, la mondiale santé qui toko. Voilà papi le prince hier. Bonjour papi le prince. Ouais, bonjour maman. Bonne santé. Santé pépère par la grâce de Dieu. La mondiale est bien vraiment, vous déplacez qui? Bon, yo ebiga biso vana na les rois de la forêt. Donc to benda toujours bien président la biso. Bondi batunyo se tourna katsa. Antura biso tout gito makasi d'abord on a remercié boss dans les rois de la forêt azota la biso andira ka parler au ransonné. Donc leader on a respecté makasi leader o ala la ratanga soité. Non pardon, non on va la batanga soy. Yo déjà mon leader ala la tanyi soy. Biso ya. Batu muso so. O cha leader muso bando ronfler a weza le fleuve Congo. Donc leader azo respecter condition physique. Na so mona ki en États-Unis sa sportif na kata vélo. Aux hommes on appelle que condition physique, il y a l'idée sur l'axe.
Pourquoi me rappelle l'idée Moussousa Betara pompage de ça qui a massang. Il y a un habit qui a respecté les leaders parce que les conditions sont normales. Donc, la musique, est-ce qu'on a besoin de parler aux rançons, les rois de la forêt. Mon thème, ma maman a besoin de moi parce que c'est des jimans pata. Donc, papa n'exosengiama, on a profité de l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à exosengiama. Joyeux anniversaire, bébé exaucé. Nous Barcelone encore une fois de plus, malgré que le président a quitté, mais Babenga et Bissou, non, papa. Tu as balini ouais baza awa toujours fait ensemble là non ouais habité wana za ba collègue nangai donc ça normal donc ba gladinga ma baza qui wana donc vraiment c'était bien passé donc la minute tout ça déjà. Voilà, merci beaucoup à Papi le Prince. On est plaisir na banane surtout ya poto na yemoko sur la mine c'est vraiment plaisir comme on a Papi le Prince na plateau na Papi le Prince ndenge ni makambo ya fondation ya le roi de la forêt. En tout cas fondation kitoko mais donc on a mené sur des arbres au témoignage donc au témoignage mwanda vraiment en tout cas bana mwanda balaxi bolingo na bango pas président na bango ranson au moins depuis tobim ça ces jours de la semaine bah succès tous ces jours de la semaine zo sala bana mwanda batika la mona we ranson le roi de la forêt mais ba bande ko bina bango moko kaka parce que na bolinga we ranson bazo diemba bazo senga luketo bazo yemba banzemba ba femme modèle oh le roi de la forêt valoriser encore une fois maman la biso si des jimans pata bazo yemba banzemba ba 520 giga oh to yembela Jean-Marc Kabundu bazo yemba banzemba ba PDG Ali Maimona donc ba yembi penda trop donc ba non en tout cas to rose à la beauté et to banda ipe vacances c'est siri to zanga we ranso le roi de la forêt yango moi basa qui marche partout na kata mwanda babi yango mwanda eza na producteur to bendeni batambongo basarate ok batambongo ebele basa na kata mwanda ba déclarer pe belé basa na baboma ba safa na ba na mwanda nde ba producteur ba yako monana babi président we ranso en tout cas il faut yo clôturer Kermesse Majeko. Non, moi, tu as un Kermesse Majeko, l'équipe vraiment kitoko. Donc, tu bini, vraiment, tu as une présence, ça va te ça balanda ibiso. Le rôle de Gabi Sango, qui vraiment, donc, balandi pena, non, tu landi pena, et tu as obina pena na présence ouera. Le roi Patrick Mukaba, Patrick Mukaba, balandi ibiso, moi, Major J.D. Ntsapanga. Baye babi non to rozanga concert bon côté to kende bon c'est là qui bien koya na biso pe to répondre à l'activité normale des abassiens la biso ba répétition déjà dimanche to betaki na awa foire agricole et en académie de Boussa juste na 24 to zala ki wana si yo momona ki événement ndenge batu bazolela batu bazoganga tant we ranson na zo yemba batu muso bazo piquer ba crise bazo piquer ba kizoka mutu akoeli do mutu azokoela na moninga koela na moninga désolé ça pena we ranson en tout cas coup de chapeau na auto zo sala mais ming ezara ketin toza na formidable on a déjà to vilain na biso pour na formidable to na deux génériques toza na formidable na parking pour na formidable boyo ka susu café room za na nzim boyo ka pe ba chief na biso sebondo ya machine diko papi kakol. Mais et aussi, la dernière minute, à répéter Souka, avant que les rois de la forêt mettent à close. Ne balobaka à Diego, animateur à Bisso Diego, à Ié, à Sengi, président Bipres. N'a que la formidable n'a pas quitté. Mais yo kangata à Souka. Mais Diego, tu aussi si de studio, tu yo kanga prise. Ataba condamné à mort. Bara moi Souka, le bava boma bango. Pourquoi pas ngai Diego? Président PC chance. Aïe, ce qu'on est là, quoi, si jaune. Tant que yo qui ont ban à la samba kao. Babi non non presse faut le écoute na kati ya plan. Ya au moniteur zongi sur studio pour to bi troisième générique. Donc comme le on a 3 génériques. Donc déjà titre on va faire octobre batu ba OCP là poto eko ningana ki ça c'est ningana ba kandi tout c'est ba robina ba basman kinganda ba robina ba ya Willy Penzembe ba fait na so ba Bob Kinzondo ba robina. Donc ba titi quand même va faire des millions ba alpha man pour ya ba robina. Papi le Prince, merci beaucoup. On a une personne en félicitations parce que tout comme nous avons bino kuna zo posé candidature. Bata poto babi oh Papi le Prince écoute dans rapport à Papi le Prince ça maele. Papi le Prince pas porte parole on le boti musa qui porte parole comment le baro qui porte parole il y a parlement. Nous moninga nous kuna posé candidature et c'est là qui on est en une nouvelle wana vraiment. En tout cas dans makambo wana on a yoka na ebita. Président ba condition pe senga pour muta poser candidature il faut l'accès vite. Faut l'accès CV. Il y a l'accès qui bandimi. Non. Batikali ko non bandimi te ba bimisi définitivement. Ko ke ocha mutu ta chaka. Mais ba ya obimisa so bandimi odi. Ko cha mutu chaka. Je comprends. Mu pepe mo ya kati. Mo ba mu pepe mo ko ya bo nini boy. Bo biso ana kine ya ba mu pepe.
c'est mon pépé mikolo ane komi boy po mikolo mon pépé mo ye aya ba ujana zo comprendre mutu sozana ujana tabite ngape fona ko maka ujana ngape fona la ta société po ba bimtsanga ujana mon pépé mais nzo ba ebite ke za mabe ya ngwana na menito yo en tout cas mes respect na mon continent biso papa na biso kasongo na ndenge beti c'était po na makam o batang ba ujana donc na menito moi na nyo surtout moins de 18 ans ba kuta ino na 18 ans na bar au CPL au beti maboko mais papi le prince ba kiaza na mbongo te mais makamani pese nga mbongo tout monde pene kiati makamani nyo tanje mikolo komika na WhatsApp Facebook au monde bien veste le comme tabimi na bureau za mama te yache mama na je za mama parti o yebi ngote ya mama parti ko cha ete mama mbongo kuna yo saka na 1 million yo bimsanga na à l'occasion de rien oyebi kenga ba voter na ba ngati cha onka au perdon moi bat ba cha bon za bete mutu mbongo ta ba voter ete mais ngai bo na vani ka bo à l'occasion de rien. Donc on a 1 million dans la Russie, on a bêta j'ai à Paris foot yoni. Et alors donc on a risqué, on a battu au risque, on a battu moi bon au bêta casino. Au moins alors par exemple sur rançon la bêta casino. Je comprends qu'il y a un bon on a tabalé le 10 000 $, 20 000 $. Donc royo que l'on passe ma casino. C'est au mutuo on a papier le point au bêta casino. Bali anga peut-être 100 $. na ngama. Au moins te que comme problème na robuka ta machine wana. Ya on pona éviter na buka machine wana te bakanga vomena ya na ngata na kata ndako wana te. Zompana donc trop chama mbongo te. Papi le prince merci beaucoup nga vraiment na lingako parce que yo ozala maïli makasi pris obeko respecter mutu moko na moko ba période de matanga mi balé les kaki otolela ki longo na maison mère tout mona ki présence ya moi na maison mère moko héritier watanable mais ekoka matanga komi pembeni ba ya ko pesa mukolo mbote mbe ya zwa ki autant ko pesa mukolo mbote te et puis après matanga tout monde na émission a komi kolobakeo la zamba pa yoana kutu papi kakol moi swana na bimana ye na ko ko bimane ko atisiko ezaba ma ya respect envers président tout ezaka kiteti est-ce que ba jeune kaningi zalaka bon il faut comprendre l'éducation batu faut comprendre l'éducation batu yo mo été ya bon eza moni magama matanga esi de le kai nango na esi na tango ko banda esi ko bimisa ngote mais faut comprendre l'éducation mutu faut to ba est-ce toza neska to outi neska to commune neska to kende donc so yebi passer noté moi comprendre le président donc c'est pour comprendre le président noté moi comprendre futur exalté donc qui mutu ya mutu fait ça là façon d'être à mutu comprendre que mutu oyo moni babi quelque part balobango et le message balobé le moboy la folie commence par des gestes vous comprenez hein? Cause la mutu moko teka ifa banokata bilamba abandi mutakala to komi mutabandi liboma eza biloko mususu boye okofanda bo sala ngo batu mutu na DG bandi kobeba donc cela veut dire wa passage ne baloba nga vraiment naza pena na tango beta masolo wana te donc c'est déjà passé na tango on se le kasu na émission mo tu kolobake batu nyes to boleka la maison mère bo finga kaye so beaucoup tene beaucoup kolobate puis les deux loko salinga pasi que ça cara de kuta ba émission ça ça la kamta simba ka film mariza ka wira son pourquoi na niveau wana ezaba manki matala tina niveau moi na logo la oyo hérité a traité wira son étant que caméraman moi ba mankima pour le bagé wira son a filmé Sankara dans tout cas ba tout bota biso na monde daté moni lelo ha yango moni Congo go ça la ngamo pasi na émotion na tal na bia na bota mala Congo ça moi pasi muke donc Congo moni biso to ye baraté d'abord nous les Bantous ça moi pasi surtout en Congo so tali vie hérité yo na pas comme bien na banda no vie na ye yo yebi parcours na ozaka pété que oza pakistanais té oza noka congolais davis oyebi na ndenga yaka est-ce que ba hérité to ayaka na ida nani ayaka na idée ya mwana oya braza Michael Chintu ayaka na maison mais ayimba nzemba orphelin Michael Chintu yaka na idée na etant to ke poto le roi d'Afrique tiki Michael Chintu na braz na poto nde ritaya de ritaya za mwana oyo abokwami epa ya palais na palais Wirasonic o mama na biso mama passé si de jima patalambi fufu yale kaka na bolingo ya président Werason afuta ba classe na ye na bolingo président Werason abandi ko sele passeport a vie na ye na bolingo président Werason amemie ba poto na bolingo président Werason alakisi ba tulelo ba memie ti na niveau ba olaxe président Sasuye yo
Vous comprenez? Même le président ya Guinée équatoriale, papa bien mayeyo, ba kendi sur ba niveau o esengi ko koma célèbre. Ti le lo komi boy, yaya. Atali foot ya moi, ya repesa wera respect zati. Après mutabongo bino pe bobetele maboko. Ya moi ba bitu musu, o moni hein. Baloba ke ko bonga eza destin ya Nzambe. Mais ko bonga pesa kana canal ya mutu. Eko za destin na yo, mais kana canal. Vous comprenez? Donc ceux qui mutu moko na canal na parcours na yo, o moni ke eza vraiment positif ne na bimele pa na. Il faut pesa vraiment ba merci. Il faut qu'on devoir y ba respect. Quand on parle respect, il faut pesa ba respect. Et belé pe boy to ça appelle ba tout tout monde arrête. Ay pa na bango pa vandine boy. Ba para ba bote ba salele même pas ta propagande. Ya okentata ne fils kata kiba o. Ata passeport e belé to ça ba jeune belé ba za awa. Ye uta ya petit ba jeune belé ba za aso tamu azarata na passeport na ndao na ba onti. Ay bi ka so ba bi ka électeur e bandi ba e bi ka osongo fele. Mais il connaît même que ce qui est affaires étrangères abando ça ta capté à sala ngote. Ti nandenga koleli. Nandenge pena kendeli na papa na bango penenga kufi. Oh nane kufi nandengo tikali por fele nandengo bandi ko bundamu wa sala ngote. Bato belé ne yo sa ba jeune be mola. Mais mutu mogo di nouveau ya famille na yo. Azuyo atambusi yo ba lignée. Lelo komi mutu devant batu. Devant y du respect. Et là on est cinq pour devant mutu du respect. Oui, rassure ça na droit moro azo zelateke oya otikele provision pour rassure moi la provision ndao. Alobite ke sombelanga lupangu pour ça na mapangu. Asengi ope voiture na yote pour ça na ba voiture. Vous comprenez? Quand même du respect. On dit pourquoi na Bible babaka nzamba senga bisoni ayebike to abatu tchatina biso mokili. Ayete manga na mutu ya mutu. Tozape na mamu na biso to rosala ba deli to rosa nyonso tout. Masenga o lukata atotambo journée mobimba zwane fils kata 5 minutes o comprendre que azaka kanzambe o reconnaître yi. Zoasko de journée na biso to na 24 heures. Mais ya sengi ata 2 minutes ata 5 minutes. Faut comprendre au sama mbebele. Papi le prince, merci beaucoup vraiment maman zo sala sous passe de sous côté total sous oh yo na wenye to benge koko. Ambulance le lozo lobake. Le roi de la forêt Zamba bakati banziete, forêt tikali vide. Pourquoi t'es ma bon? Ezara passi, on a eu biso, ezara passi. Le roi Petro en ambulance. On a petit nanga. Petro en ambulance. Ezara passi Petro na. Petro n'est pas nanga lela. Agumba mele vie ngai na koiko sa boete ngai koiko sala boete ngai ko sa boete mais na suka na ngota la petit mamazolo. Yo mutugu to zagi na yo. Wana petit nanga kindele. Bana kindele? Oh. Kindele te na tapuna. Lelo na minute au côté na bango balingaka isuta ko marate kwa ki otala ta ba mama wani kase ingratité bandit awanga na déjà dans certains na uta awanga na de certains ingratité banda de na certains moi na kindele na tapuna quand on parle de kindele to za na ba référence to roza mabanga makaya bani yesu ko na côté pende église o pena o ya kimbangisi ya kuna na suka ba masa oyo kaka o ba salier Amasa na ye awangana non certain utaka mutu bana wangana côté ya uta so pas no wangana yo siko ozomona te bengratitude mutu ya omona malédiction landa batu malédiction se zo landa yo eza parce que biloko yo mo zo semer katikati ya vie na yo ndeti mwana akolo bate zo comprendre akolo bate azala ki awana okay yo tika yo kai mais toko ba pesier chance aboa ita eloko les loro mo n'importe quoi. Bon, ils ont maladie na bango na OK c'est bazar au bakeya, né maladie na bango sana. Bon tellement peu ngape na ana temps obeta masolo route ya bangote, ngana parla trop de ranson. Parce que na ana temps obeta masolo na bangote wana za lora na osel la bango promotion. Yo lobi a toucher we rasimbio, mais na moni batewe ba toucher we ba J3 kuna bazo toucher, c'est le kuna zo toucher. Papi le prince zo comprendre était papi le prince atikali yemoko. To papi le prince azo boya nae to papi le prince. Oui le roi mutu roi J3 ana malédiction familiale. Yo za ton famille maman ndo loka. Mais ngana zo biso maman J3 lela. J3 wangana maman na e propre bouteille. Yo zana kisasa J3 le gana TV abi kaza mona mama biyombo ebi. Yo kaka. Mama biyomba botaka bana 6.
abota Iber Okuka, abota Oli 5, abota Bieme, moi ça l'offre Bongeli, abota Nathalie, moi ça Bill Clinton, abota Bella mi persona makufa oya mobali, aye moi nasu keza Fallon la prêtresse. So J toi bimiwap. Moi la maman moi na. Ya maman ku tete ma bi maman tete nga mutete là. Bande on a ba ba cheve même le bobo, ya uli opelé la totalanga d'abord na pesi ba mes condoléances na ya uli opelé la auto la maman, ya uli un mutete le Japon na kata dible. Ba mes condoléances ya uli. Ba trésor ne ma ba otalanga, ba venanga ba général Raoul ne ba otanga mutete là, juste toi mutete là. J toi d'ailleurs pêcher na Kingabo, yo bien monté. Mais cher, yende. J toi pêcher na. Yo ya sur so mambisi pane. Nga na zoye bisa otozo kende so ka boa kika ndobo na e événement du siècle. Mabundu bangolo banine. Vous comprenez? J toi muta zuye ya liboso. Xavier Adolphe Dominguez. Tant ba ke premier poto ba ye. Tant ba ye boyo te nga na Kingabo na rovanda te za niveau na ngate niveau no te yo uti Kingabo za niveau no te ndeni. Awanga ni mbamwa mama na bango akobima mwana ya mama biyomba. Donc malédiction bani mama na bango leli. Ta na vie mama bino ta simbi kombo. Oyeba lisolo ya mama ona kata Bible oyo mwana na ye atika ke na kata ndako toka mai ayebo ndako ezika. Mama na bimia ke atali ndako ezika koti po azwaka mwana ye wana. Mama na zika. Mais mwana na ye kokoma riche feti aobeta mama na bango ya bagarde ko babo ya kotai. Po longezika. Mazika ngo pozwa nini? Mama na lele oyeba sort ya Joan. C'est ça J3. Donc maman ta zandenge nini okoyebo wanga nete okende ko defa ki maman na ki mukolo so malédiction e bandolanda taye maison mais wera façonner na ba façonner tellement ça na malédiction donc familiale ndezolanda J3 lelo so tali tuna bat na poto via J3 ndezoli vite na J3 ana vite na poto na place olala te J3 comme teka lona kata babar J3 to teka au servir masanga na bar akepa mama mobo ezana mama keko kota libala pa mama mobo ana ngandane na bar so mama na soki ba mbale ba yeba komia so alingi bango donc J3 na eloko olobate bazo linga mwasi na miso J3 tema yo yebi ke nazo lukaka na la pongi pona mwena la libande ezate na la pongi pa mama na donc oh tout mama na zo sala ya vanda wana accepta kango vine etambola mabe. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet CPLA TV. Et ça a une chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga, ou ya kusoma décodeur à CPLA TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens à la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Il faut confesser, il faut pas maman na bango senga bolimbisi. Ndo mona vie na eko changer. Donc problème n'est pas côté famille na. Ala côté famille na mais ce que tala ce que J3. Na vie ne po asomba car. Aya na car. Oui rason. To memie poto to e, we bi kamnya liboso J3 na. Aya na 300. Ya mi balé. Kiula. Yes ko tango azala ki na ko pêcher kuna. Aye baka ta vélo ndenge zala. Basomba ngo. Akenda ki kuna poto na Philippe Sadolf. Aya ki ata na moto.
ba petit na biso ba kene kutu ayaka na moto na car na moto jita ta na moto te yé pas ba nozwa lix ya ki J3 et comme apena ngai na koma reconnu ba ba yebanga na ko mpe na car ba benga pe J3 na mema e pas vient nga Henri Ndonga la Nzambe o azaka chef ya bateau onatra na memi na bitoke na la soirée Ndonga la Nzambe o ayemba yemo jita bwa soki na zalaki na makoki komona Nzambe Tony liukele Henri Ndonga la Nzambe ngamna ya na PC libangana ngamna mema ba komi pour façonner J3 mais tala lelo J3 le inga lo bana poto et si ozana na place ola la terre okoma mutu moko okomi ko servir na babar tout na bato poto benga ozana bato poto bino émission na poto na poto cela veut dire que poto ezande bino J3 na malédiction totale donc mikumba na yena ya famille yo tika ezana na mikumba na 600 non donc ça location na babaxela nga su mikumba na si côté na rogyo chene ebité weza premier soin na zo ebisi so ikaka na yokina na ebi famille na bango semaine on a otikili so na yuka ke J3 benga mama la bango te ka senga pardon so na robenga yo o kaisa ngai eza ngai na bi na la yana e webi yana e mususu ya ouais na ebi na robenga yana moto utani na sandu to batambusa ke buye na webi sabino identité ndaza na deuxième émission na iso batambusa na sandu donc cela veut dire na tout na e to kutana na e na est-ce que J3 benga mama est-ce que senga pardon sera senga maman ba on pardon te donc semaine e bananga mona bengi osko na yo ça la J3 image jusqu'au émission à vie nae J3 il faut faire attention à tika ba théâtre ba mo ça poto na ebité poto malili on mte ça sabino bo ba théâtre hein ziko ko zanga na bango ko zwa mikanda te parce que c'était le de azum mikanda bango bana azwa abong sana mikanda na yo azwe lengo ah ba vidéo te vraiment vidéo ni moi mutu roi c'est azwa c'est le rolo bana oui raté yo mo zwa image à c'est na dikerod tango simba ki charata azobeta na sala ganya za mama na bana boya ganga bona nini mwana ma zwa siko image na tala c'est le ata pc babomu na lipapa roza na face abongote mongol tout fait ngam na zolo bana ayi mu qui est le roi adanga oui ranson na zui a matisi c'est Léo matame bimie ba mo kenza c'est Léo poto zo gango zo fingela wera premier muta mema poto wana mona ngo c'est we ranson on devoir respecter tala verset londe zo baluka mama ma passa bengana epona ni ye moi ebi moi sina liboso abota ma passa mama passa wana ko gampano tanga su komonete a bengana opona ni ye moi yebi moi yebi yo ko yoka ba bengana po lobika ti ba bengana ye ngana yebi na so bango nyoto na pesa baba premier soin. Pour deuxième soin, dans sa mission. Moi, si à Londres, viens dans cheveux même le boba botissa moi si à Londres à botissier à sundeli moi si na moi na ngope et puis juste moi ça moi tiesie ba tatouage ndoto mobimba ba tatouage ti a commis si moi ça ngo ba combo ya bana cheveux ko buku bazana kisasa. Oh boyo itese la auto kene Londres kena na moi ça na bengane moi ça ça soane dia mobile mususu. Boyo ki soit Londres yo to bete soit Londres. Ka kena na moi ça bengane da abdu kana bong sama mna mikana moi vina bango ezobeba ezaka par rapport ya bango c'est loko finga werate zwaka ba image ya c'est le wana talango a une forme mongol mukel roi adanga so tali fasciné atam pc babomna papa bagoza face bonté mais tala le c'est le ndakomi akomo boya wera tala un moto za rappel batu to za rappel bina batu mama to za rappel na batu ozui penesi ya bazuyo ah c'est le roma utanga le roma uganga le papa lupango pona nani bino ba misenyo to bozonga na tonga bozonga bazana passe kaka misé mota ya na moi mike na même to na bien zela na ibso ah émission répétition na ibso nyoto et les grands zamba donc cela veut dire bino to bota mission de aye bota ne roi David aye bon moni ki simbi mo aye boye ndengazana na forme na ye na famille na bango ba repese même pas responsabilité na famille. Ya na réunion famille royate ezana batu musu ba na vie na réunion famille c'est réunion famille royate posa inutile mais ouais rançon na jouer tala souke belé le roi Benzoy joue en sa test yo mona ngote na polio ouais rançon na jouer tanga jouer premier événement liboso fu mona mon filuko ba koko bala mukale général ngani na wanga roi David pas roi David maman pesi poto ayebo roi David ebe comme ça en tout cas ya butu roi David ayaki souke belé roi Benzoy ba kelinga poto ko yaye ayepela mutu biro ne mo place mbele ma canadien kisimba comme na mana canadien oh viens moi changer boy
Et comme peut roi David ni moi c'est métis. Yen na ndenga zaki so zaki pa we ranson na komba we raté. Anga ni moi ça métis. Ah na solo bana yo te oh. Bana ngonyo tu bagafa. Attends non okende déjà. Donc so na okende ko ngoso sanga na simati. Na so yebisa e pe na so talisa e susu pour comprendre. Pour ba dans ba preuve na ba onyo to ezalaka. Ya mona ka taw ba yaka to bomona adia na nini. Lelo sko mwana bongo boyo yo po fandi oike afingi we akomo finga we. Ah, c'est que moi mon kilango baby. C'est que nana ngo a reconnaître mutu na vie. Nana reconnaître mutu na vie. Hein? Ah, ça rapputé. Ah, papi le prince vraiment. Voilà, oyoki bongo pona Serge Mabiala vraiment. Zosko Serge Mabiala. Au moins na bien, au moins ni lelo hein. Batu mususu ko so ba yaka na ba pa we raté hein. Ba saka na ba ona ndeka ya boye. Batu mususu bonga ba identité ya ba misala na ba on. Et bien on bolela right. Balela yo pi Serge Mabiala batu ba yebiso keki delvo siko, otuni maman, otuni papa, otuni ba yen. Serge Mabiala ba yebiso tous les ba soso bunga na delvo yem tanda yibango. Gramo yiba ba soso. Oh, ngam na solo bana hotel. Puis ba bakamonyo tu wapi va na bakata ba. Mais ngana zo yebisa yo tangu ngana kenda ka ko se renseigner, to yeba makamnyo nyoso. Gramo yiba ba soso. We razuye. A commissi Serge Mabiala mutu, a memie ba poto. O moni tellement mutu azali moyiba ya dugudu. Tellement ya kidugudu kundia ko lia camarade ne yo bite Serge Mabiala kima alia mutu ana kisasa. Ba yo kanisa yo. Akanisa na ndeni. Yo bo yo yebi ngota kima na ni yakota makala. Yo yebi ngote na ngwa yebi ngote na famille na pezela ke mkoya. Ponya ya ko ngote. Depa kenda ya. Ayeke bazela ke plainte ezati. Mukoya ka bakangieti. Donc makira mutu ali mon makira mutu so bomi mutu. Yebe tambola. Makira mutu za ntabate. Ya ntabate ro bomo mpo barola ba utumba to somba. Ma ya mutu tambola ka. Siko zo mona biloba loba o Serge mais za makila mutu oye aboma. Et comme kolobise biloba loba. Biloba loba. Ba ngonya tu baganga ba biso ba grand musicien. Boye na bo hein? Ba grand musicien. We rasala binote bo koma pe na poto bo vandi. Pona ni bo sila. Ce boy ba musicien pendant que pensionné zaki musicien. Boza na poto. Na poto kutu ba studio ma kase za. Biso boto za ah va toke studio na kade. Toke ba studio toke na poto. So bino ba na poto ska studio ngwe za. Pona nini bo beta ba disque mino simba te so we ramta sala binote. Boza pe na poto ngo. Bo beta ba disque ton di mabino. Vraiment, il ça passe ma casse, il y a respecté, il y a ma casse, quand on a fait des gros, la peau et tout ce que vous avez. Nazo qui est négro, le bête a ma solo, bah tu vois, tu n'as pas il y a personne boyer. N'a qu'un wapkas. Ngana zolo ba mutu o nyo tuka ka oloba mabe ta ngana o défendre étant que porte-parole à Weranson. Non kutanga na ba komba ba tumsuite na ngotanga ati. Omoni ba biso de to aboy. Ngana za même fonction mona porte-parole ya Weranson bouche autorisée Weranson. Ezalo na la mer mais za bouche autorisée ya gouvernement. Ya papa na biso Kabila. Donc mon fonction ana o défendre Weranson. Donc mutu oloba mabe Weranson akoki jamais koleka na nzela na ngai. Parce que c'est mon président. Nous défendons les causes du président. Non, qu'est-ce que c'est Nazali? Donc, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Je comprends. Oh, toi, ça peut pas poser à Weranson. Ngana roya. Ngana zana ba médecin nene. Ngana ba médecin pena minene ba docteur ya minene. Ba docteur pena au monde pena que docteur ye pena ba talio le roi ba docteur ba Okito. Roi pena trésor Okito. Comment est trésor qui t'attendait docteur? Oh, ça docteur munene donc yegutuko ba docteur donc ebele o mona ba kosa yeguta rozo pena muta bende pena boy afungole na mabundi na matama zokomba trésor Okito azotala biso na mito trésor lunga Okito donc biso ana batu to ana batama to ana ba major tozala bangwana ora major JD hein tsapanga mais na sepel quand poto na yoki ke ba yoki papi le prince yoki ke Marie-Paul a bon le mot thème, c'est pele qui m'a cassé, c'est un plaisir. T'as na sepela que c'est un 5. Na sagi le kambonga na sepela. Ah bon na nenga je, moi ba Marie-Paul tira ba théâtre. Marie-Paul en tout cas faites attention avec Weranson. Tira ba théâtre. Au moins émission na tala ki a liboso. Marie-Paul na ina sala vidéo moko. Na zuka respect ya vie na ngai Lik Makanaki ou Autriche. Na nenga auto peso moi si wana. Oh, ya Suisse wana. Oh, Marie-Paul komota. Marie-Paul bazaba tout moment Marie-Paul. Moi ne ya Weranson, moi bola mu yo sala, ya ngoga ezozongelo mabe. Yo moi présent na biso Weranson et moi za so vanda talika. Marie-Paul azaki cuisiner ya vie na biso Kinkese emenea. Ngam na solo bana. Cuisinier. Mama na ye, mama Dorothée mafuta mutayaka ko senga epa ya papa Kifaya. Papa Wera.
Bondela qui est pour bazwa Marie-Paul pas Wera. Ne Wera soit Marie-Paul wana. Au moins la vie à Marie-Paul, telle vie à Marie-Paul n'a pas tonné zokin. Marie-Paul a zoé tala Marie n'a regretté vous pantalon n'a la personne à couvre peu pour ça la clip à couvre faire. Mais ça acaba tout la maison sa perte au pisi mutu pantalon. Marie-Paul a revendre la grand frère n'a avec même le bobo. Ko la neti na ba ville. Aya na ndako na biso kuna na rigini mabe. To bimangu ngana grand nga to bimi. To ya ozonga 18 to kuti Marie-Paul ibanda. O te na eko luka ifo pona ba clip archevêque otika nga bote. Archevêque apesi bodine mo alata na émission bango guerre ba on a pi Roger na 98 na émission Vezacle. Bodi ana Versas. Achaka ngona kati boya na teti boy. Ta clip wana ya kuja. Oh, allez lire archevêque montre archevêque montre apesi na clip. Azo montre ba lobi na kuja na pipa montre longwe. Siko pantalon ya archevêque e ko ka Marie-Paul te. Nesiko Marie-Paul nani archevêque habite papi pesa pantalon na yo to pesa yi. Ozo comprendre. Donc Marie-Paul yemo na poto ta vie na. Marie-Paul basi to azo ninga na poto bazo bengane ba sa salite. Bazo ninga Marie-Paul te. Bazo boya eh. Lelo tia comme Marie-Paul tika ba vanti. O webi ma kelea comme ça parce que vient na ligue makanetia pese moi Simon kuna na Suisse, il y a comme go lobby sa Marie-Paul. Marie-Paul ko loba na wera te. Marie-Paul za niveau wera sonte. Pourquoi confesser en moi? Eza confesser te aloba ine mabe pona we ngana ba mama confesser nete. So confesser ya solo. Ngazo ba buzo ba lobaki. Comment ba ngonyo sotu ba kokoma koma. Boza ba musicien. Mais ndeni bo comme na poto kuna, bo komi out boza ba musicien bo tika ko lobati. Bo ko lobe na poto okoma combattant na poto. Oui, rançon na musicien. Donc yo so za musicien ah, ato comme na poto kuna. Mais là ça biso ara ki musique na yo ozaki na. Ata na poto robetati. Po biso mo aba we ngeso to sa studio ne to na na poto ti. So bino bona poto ska ba studio ngeza. Si c'est ça tetara Marie-Paul seul leader o ba boto li OK c'est pas musicien na. OK c'est ba boto pas musicien na. Zo est-ce que we ba robe boto OK c'est mais zo mais pas musicien mort. So ta leader au moins incapable. O musicien na yo mo ba boto li OK c'est na poto. Au moins le leader mo za na niveau we raconter. Marie-Paul tika ba théâtre. Na zo so tika ba théâtre. Pour avoir un son tika ba théâtre, pour continuer ba théâtre. Donc on y a le deuxième événement on y là, on a si chance que tu ne pas au confesser déjà, confesser madame. Donc tout le monde a peu comme ça mais ce gars ko sani sous. En tout cas, na reprendre les sous soin. Ngam to loba ma be pour na président nga we son akuta na ngai. Ah, merci beaucoup. Tu as commis presque à la fin. Tu as commis ma bé à président Werason. Papi le prince a chargé. Maintenant, comme moi, ma casse, moi, comme journaliste, moi, Sabine, à la cocotte à la salle des autres, papi le prince a gardé toujours silence. Mais non, c'est le moment où tu pour répondre à Balabasi. Yo n'aime pas botter. Soit on fait moi, ça yo bail. Pendant on fait yo mon na yo mitali ma on le baiser pas na yo au bail. Maman m'ta botter on a respecté Abasi. Nana tana tango tanga kuma mibali ba mari po monte na loba so nganzo moi ça ndo finga ase ngango so na moi so moi te baba so ba moi mobali moi so na moi si ba bio te mobali pe ba comme so moi si tala wazo so na moi si ko changa ska basiti ngachanga pa mibali omoni ba tutoriel ngomoni ba su ba age ko changa ma wa basiti donc maman basi ko changa te na respecte za moi si donc so na finga mo na boti mo na moi si maman boti nga moi si Fatuma ngamo mo na ngali boso na bota na pesa valeur maman na pesa ko mo fatu donc cela veut dire yo po ya minga moi si donc so na ba no décortiquer moi si yo ka mutali boso ka te miso ba ingo ke donc na ngolo ba maman basiti ko changa niveau na ngate wa ba age na ngate changa mo ba ni bale ana beta nzoto na ba ni ba ko changa basiti to komi presque à la fin ba programme ya Wengi musique à maison mais une répétition boza sous déjà ba sortir belé ko ba producteur ngola ba donc calendrier saturé na mito ko kate ba benga le roi il faut pas démissionner ba musicien bazawana azo ngo ko pesa chance tete na lobby boy to za na 16 jours de la semaine pourquoi ba bi bonus c'est ça bonus ka ya 16 jours de la semaine na 16 jours de la semaine bonus na ngonde bokoye ba musicien au bazar azo wela ba bimsa musicien ta ba ko finga wera ka yo mto yesu na micro na oti na bozo banga ba bimsa bango bo bonus to so si la pesi programme octobre ezo bima fait octobre ka na bika yo mo kanga malo ba bimsa to sala rat ne bo déclare ba bimsa ba musicien ka to ba bima pe ba fingi wera yo ka mto yesu na micro nani bo lobi boy ta na zo mselo be ndeni boye ba ka ba na zo so nde ba yaka siko yo pe ozo sengela bango parce que finga ka président Werason pour y personne c'est la bon ma biba longa ndé mo non ça bo bibo finga Werason parce que le na minito batala muta bimisi ba mise belé na vie o ba sa fierté à Wera donc Werason c'est là veut dire ça pas moni babi on reconnaît les beaux arbres par son fruit zon ba mbuma malamba ye barango nzeta mamba ye barango na mbuma Werason bo mo nango déjà zo mona ba msu c'est ça ba ingra au moni le congolais azaka moyina ndekone congolais ba papa na biso baza abayebi papa na biso mobutu alobaka eloko moko boye toyoka na 1974 alobaki moyina zairwa aza mundele te zaka zairwa la preuve ameti lelo moyina congolais zaka congolais
tala lelo Congo ezofinga ba Congolais awa mais tozwaka match mo babio match à Real au final à Real au nini Robert boy zwa tous les familles na papa na maman na bana ba onyo tu basomba ba Varese à Real mais ba bato wana ba beta baza bandeko na bisote so tozi bolingwana tokenda tosomela ba Varese po tokende totala match à Real batu ba bima ba mela masanga na kata ba batala ba mbongo wana mais zwaka bana ba ozonga classe yo moko oboni année banda ite suki okokosomela mwana yo même pas uniforme okomo comme sango ya mboka o mboka eza bien te yango biso uniforme wana ba zonga classe ya te mais yo sombaki ba Varese à Real mboka eza bien vous comprenez ozwi bolingono na mwasi na yo otie mwasi zemi esali ke mwasi aboti bana mapasa misatu mama Olivier otalikambo est-ce que sentiment na bino mama Olivier yemta yazaki wana ozo manquer mwasi première dame lozo ma Congolais tente moko boye mazo comprendre mama osala te yo na match Real osombi obandi mwasi no sombi bana no sombi mais oyebite mbongo wana yo sombaki et puis bobimi boke na bar bomani ko mela masanga wana mboka eza bien mais ce ko makambo eza bien vu na yo na libanda lipango no chefulo comme gouvernement ya est-ce que ko longola ba fulu na oti donc na ebite mi tous ko ya ba Congolais donc c'est un Congolais ce ka monita la na minito ba combattant ba pesi biso interdiction awa to robeta na potuti to respecter bango mais lelo ba diaspora ba kiti moi mutema mukie ba kutana bureau ya wenge musique maison mère oh ba président Golf Kizola ba Ben Mukasha Molombola zon ba président Donalil ba kutana ba ya Rojani wa ba mera ba king tekle ba kutana bango tunya kuna ba solo li dialogue ya bien de façon que musique ezonga na kati ya poto ba bi muto obanda concert wana we rasol abeta zeni de Paris kaka les mêmes Congolais ba bando te we bokomba combattant na poto. Ok, oui, rassoi beti zenita okanga zenita yena ndako na été. Ezaki ya beti conseil ya réconciliation bino tout bozongeli poto. Pobo lukata bo soutenir idée wana ndenge bande na so ba diaspora ba kiti mtema. Bino bokomo koma su ba ministère ka ba mission ba komi ko sa ba mission contre oui rassoi ba komi ba combattant. Oui komo ya combattant to komi na poto. Ozali na kisa sa mission. Faut bande na donc cela veut dire que na ba combattant bobo ya bango to bazo ya kokota. Ndebo bandali kamna bino bo tika ni kamna bo ni kokota ba kota na flatterie. Ozangi mukanda na yo olingo bandoko finga wera yo kansi obo ngunda na koma wera ndaza président de la République pas trop presque en la fin pour ça ba mbote na ba oya yo balingaka yo pour se pela bon moi trop mi ouais donc ya batu balinganga en tout cas ba na maison mère to soutenir toujours président na biso wera son les rois de la forêt pour ça ba initiative va bien ba distraire binoté wana baza batu oyo batu basila déjà kala basila bazolinga sikoyo ba meka siko mupepe mais yango so ngomeka ozwa makamna yo mutu moko tikali na oprendre sur nos ciment là te na ozo prendre ciment donc na ozo na encore ba trésor ne mababe nga ba président Golf Kizola so ba soli kitoko to so la bien na ba wana po biso respectable pour moi biso to na ba groupe WhatsApp ba groupe WhatsApp fait suite na président na biso Weranson na so ba commencer par les chanceliers de Weranson oui ça dirigé par Dorta Ige Malongi ba titi quand va faire des millions ba Rachel Gina la poétesse ba Alpha Mampuya ba onyo tout ça na ba président Rossi Mukoko ba président Dada Muzinga ba président Ride Touka donc les fidèles de Weranson les intimes de Weranson 100% Weranson les élites de Weranson ba nzoy de Weranson les combattants de Baza vont belé biso to yo kaka président na biso et puis to respectaka public na biso oh toi en a besoin à solan papier les princes au pesanga ba conseil au komelanga na ba réseaux sociaux numéro nanga code na biso boyebe za koma mwana nanga obeta plus de 50 beti maman koma mwana nanga plus ya Willy Musheni 97 067 16 44 plus ya Willy Musheni 97 067 16 44 wana ko komenga ta ba réseaux sociaux so lingo benga na direct Obeska plus il y a Willy Moucheni 89 99 55 194. Là on a profité de l'occasion à remercier vraiment Yanga Moko Amutema donc il y a Gabi Sango na Robo Sanaote Patrick Mukaba pourquoi pas na Major JD Nsapanga na est-ce qu'on peut s'amboter na grand frère pop archevêque Bem le Bobo na Paris na remercier Kandi Toussé va Kandi il y a Willy Penze Mabaya Willy Basiman Kinganda Balobi Jengela Paris et Yoka Basiman Kinganda Titi na Besimbote na ya Garin Kumbu na Kata Belgique na Besimbote na ya Roger Mvumbi na Besimbote na ya Willy Opele la MTT de Japon na Kata Diblin on a profité pena na pesa ba condoléances na Besimbote na Rachel Gina la poète ya Bob Kinzondo
Kinzonda Babob, na pesi mbote na Jean-Marc Kabunda, pourquoi pas na Blanche Kasongo les mannequins. Babi on basa na kata maison Koko Tuzaï, so obengi Blanche Kasongo les mannequins au monde mamoya ya boga leader. Au moni ba Titi Mufuta 3D ba papi ki banda somba lelo lata lelo na États-Unis na pesi mbote na Caleb Lola na États-Unis pourquoi pas na Dieudonné Moulobo Mr Cash Dieudonné Moulobo Mr Cash na dollar bia kuna kata Londres et puis Feni Moye na Robo Santé moi si Itoko la Genève à Paul na Robo Santé les boss Liké Makengo na Robo Santé Loulou Iolo les célèbres pas mal na Robo Sanaote ana Kisasa na remercier Empereur JP Lumba la pire venanga pourquoi pas na massa nanga MDD business fisto ituko représentant valable ya panneau solaire na pesi mbote na honorable Rifes Simis na Brazzaville na pesi agence Exo Business et le Jacala et puis na pesi les docteurs les plus célèbres babi docteur de docteur na Robo Sanaote docteur Trésor Lunga Trésor Lunga Okito ta Okito comme la biso petit frère nanga connaît Okito Kalonda parce que yé docteur mutu nanga ba bengi pena docteur mais c'est Trésor Lunga Okito et puis to remercier Maison Blanche ils a place oyo to ça l'émission ils a juste un super lemba Maison Blanche c'est pas boss Roger Mukendi so yé ya romeleza okuta na yé moko mwasi kitoko mwaso pena donc à respecter ka client donc Nelinga Lula azana Nelinga Lula ba gros bisou na ba chambre pesa awa au monde pena ba Obed Bazana, ba Patrick Kasongo Bazana, ba Roli Bazana, ba Gérard Pena ba Ontu Bazana, au monde ba Jocelyn, ba Ontu Bazana Kasongo on appelle si tout ba moté. Na bato balinga papi na o balinga ngate. Papi okendete yo za mutu okumisaka wira. Zelanga na pesa mbote comme ça yo o laksanga neni ba kumisaka président. Pour ngapena kumisa o yanga la mine d'œuvre na kumisaka e wana na moniser libre ba gros bisous na cameraman mon acoustique vraiment filma taka muta filma tikuna to tanga kombote vraiment ba grand merci bikonya munyampala Blanche Ngole Blanche munyampala na Nungole pourquoi pas na pesa beni kuya mbote et puis na bosante pire vient na mo vraiment ya kati babi di moment voilà les patrons Dominique na moni kuna matika son casque babi de du merci de la presse ya coup de chapeau na yo et puis na bosante ba mbote na su ebele makasi na Christian Ngole papi le prince ba grand merci bien tous qui présent à Rolanda Bisso na émission oh vraiment na papi le prince na si vous CP comme on est ba grand merci na yo papi le prince na temps au petit poto na poto fongoni masolo pa poto na poto vraiment papi le prince pas taille mabe ya bono ke parlement parce que azane bien mon ya boy na vraiment ala ta makasi mpinota yebi bon kumisa na président donc kumisa pesa la bana poto bien makasi. En tout cas, on a mené, on a remercié le président le roi de la forêt, leader a beauté, le roi 18 bébés, na berceau, déjeuner na côté tongo, leader alala atanga souhaité, leader a respecté condition physique né, on a il faut apprécier l'homme son époque les gâteaux condamnables. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie ou rançon sera châtié par les inconnus. Ben koni biso to robima, ba sankara ba robima, au monde abatu. Nous devons rencontrer où rançon étant la lumière de la musique africaine parce qu'il a porter un coup de projecteur dans la musique. Au monde, le Ranson a un style belé. Nabaki Ranson, c'est l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo. Systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Attends, botuni poto na poto. Bon, il s'est dit. Ouais, ma poto na poto, ma camoune vraiment. Tout on a ni à la prochaine. Bye. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.